Mais si ko bakangi ko film des l'hôpital en France. En France hein. Bakangi na bango ete ko film do kangi ko film da maîtresse. Bazala ko yena babe bakanga bango te ba ke na kumba. Babe tamba ke na maji babe tikala na poto bakanga kaiti. Ezaki kumba na ete zala kumba na ete. Oh, tchaka danger. Ba menaça déjà. Ba menaça ngai. Tant déjà bokomi na ni bobani ko na moto so moto na ngeza rapidité. Ou bien na bana kima ni wana na koi na moto. Nzema kitoko ni wana tchango na oublier to baki wana fulo kangi. Ya wana linga fali. Bako pakata. Ya bango nyonso ba panzana. Ya o tente mwana na fulu. O baki yango c'est que linga no manganze mono pété. Otala ka grandeur ya royaume Konga clip wana ningo salelango. A clip wana pour ngo kundango si trophée te. Et olingi no musique na hotel, c'est que linga no pe banze mono te. Olinga no banze mono te. Oh. Sur album Ezaki réussi. Et au ça là que non, il a rencontré des problèmes. OK. On l'a arrêté. Quand il était sorti, il fallait qu'il continue. Il fallait continuer place à Soukaki. Le corps batnaye basa ba incapable ceux qui leader na bango bakangiye abako ko sa promotion na sema OK musala batnaye fallait basa le bo finga rabatu bola na ba moto na kisa so na komela ba masanga na komela na ba kuti na bola ndanga na ba moto mena sanga bo pesa leader conseil que non il fallait to souk to banda place to soukaki to buna musala conseil to pesaka en bien ou en mal to le bela faire et le bobo sanaka. Vous combien de missions vous avez lobby là-bas? Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, vous allez dans la cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise. Africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé monana ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan. La PCS suppositoire à la patrona Nicole Awatosa. Les sipo c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Moyen des solutions. Les sipo c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La PCS à Coca-Cola, la PCS à Cofina, la PCS. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, yel. Solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazoko ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazoko ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Donc bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole
Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela yango ye ayiba produit akopesa yo po ba pirate ekomi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te fo kobenga ya kobenga awa toza bamama basepeli bapapa basepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo ekokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi mama Nicole yaga, yaga yaga, yaga yaga, Manicole yaga, yago sekure yaga, yaga yaga. Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré yo, na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très chers amis fidèles internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous nous suivez dans le monde entier, avec un grand plaisir. Aussi, dans un seul but de vous servir, nous allons recevoir pour vous dans ce beau plateau Manique de John Maniquet, avec quoi on va parler de l'actualité bien sûr musicale, comme vous le savez. Et je crois que ton mec un peu colobé sur l'effet sociétal parce que Mikolo Pemingi, Batuba Kolingaye, na moi caractère wana ape sakaba conseil, alubaka mamotali, ba réalité à Mukili, ton mec un peu colobé lango, moi Mukelelo. Alors merci na bande kotou bakota la biso, nangonga oyo, je dis merci à Dani Chandou le chinois congolais, un grand merci à maman Émilie Nzembatou, Pepe Lambetolo, Marcelo Duf Noir, grand frère propre. Il y a Arla, la mère des jumeaux, mère double, na Katia Irlande, Wana, couple Oye Vanda, couple Oye Solola, couple Oye Saramangama Minene, couple Oye, Bazaba exemple à suivre, na Bino Mingi, et puis Jean Ebikou qui les boise de Bruxelles, il y a Sylvie Bakajina Katia, il y a Bruxelles, Wana, na Pessubino Ambo Tebele, Fondation Sourire d'Espoir, il y a Maman Nabiso, Litgar Ngalou. Maman Nabiso Litgar Ngalou, ou Simba Kabongo Fondation Sourire d'Espoir, ou ça la kaba œuvre sans but lucratif, ou ça la kaba œuvre na yé na volonté d'enzamba sungai, à ça kaba œuvre na mukio ya zoaka à partager na ba personnes vulnérables, ba orphelins, ba handicapés, ba maman Nabiso ba kangama na ba hôpitaux, ba maman Nabiso ba sala ba kenda ko bota moyen ko futa ezalité, maman wana soki nzamba sungiye, soki mutemi simbi, au mona pena maman azumbongo na yé. Na makoki na yaki yango to sengi na batutu ya mtema malamu o pe bazaka na bit to pe na klikanisi ya kosunga bandeko na misika to pe pa nyonso bozali nzela fondation de sourire d'espoir et pas maman Litgar Ngalou biloko o bokotinda et kokoma avec succès. Et alors merci à Karine Manessa British mère Abatamignon la Pessio Bambote Ebele alors je suis avec Manique de John comme je vous ai dit. On va parler bien sûr de l'actualité. Si Richard est ensemble avec moi, Fungo Labiso déjà, comme ça, toi, il m'a invité Labiso Maniquet. Bonjour. Bonjour à Kangaï. Aujourd'hui, habillé à une robe blanche. Et déjà, j'ai dit que c'est vraiment mignonne. Merci beaucoup, merci vraiment.
Je commence pour dire bonjour à tout le monde. Donc, quand on est en janvier, tout comme en décembre, donc mon qui est rapide. Déjà. Merveille aussi, merveille. Merci, pareillement. Toujours cool, vraiment. Donc, toujours kende. Toujours kende vers descente, toujours que vers arrêt. Pour tout quitter, tout ce qui est la chadre avec mon kili. Bon, voilà. Mais, Nazana. T'es aux allées, Penda. Non, parce que pasteur Alphonse Kainga Bambote Ebélé, l'église Sion, malgré mes colonnes qui m'ont moi prière, mais on prie toujours parce que on prie, on pensait, on prie à chaque instant parce que la Bible dit rester à sa présence, à la présence de l'Éternel. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour cette souffle de vie qui est gratuit. Et puis, avant de commencer, Nazo Pesa Goretti ouvre sur meilleur vœu Alain Giga, meilleur vœu à Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles, numéro 9 de l'équipe. Et Naoumé Nabango, Makassi. Goretti, Alain Giga, Chimène, fidèle, Bita Morena, la reine de Brésil. Donc, dans la banana bango na ok na bango. Mon kotangita. Na. Ya joli mayala. Kasi na okende. Wana ba baba talibanda. Joli pa mutalibanda. Ba joli siko a serpe na bomoko bandal. Ah ok. Joli ayaka na ye to kuta na ka Morena na mona eboité. On comprend. Mais bozalaka. Tozalaka. Morena na Brésil. Alain Giga pe na mona eboité. Goretti Louvoiso na mona ye. On se mona. Hein, il y a jeu de moi, hein, il y a jeu de moi, madame. Hein, na pe simot na ya na Mireille Okito motema junior Okito, ma meilleure vœu na bino. Concours na biso tirage eza le 11 na ba bosomba ba ticket na bino. Merci vraiment na ba nyonso bazo pesa vie na bango chance. Pour ba pesa vie na yo chance. Comment pas benga pour na concours, on a expliqué qu'il y a pesa ke ba directive ndenge za wana sombi ticket na $5. Ce qui est un univers officiel dans la ville, c'est au numéro ya maniqué. Numéro à univers est plus de 143 81 91 25 545. Ou un numéro ya univers. Numéro à maniqué est plus de 143 90 43 16 621. Na pesi petit na Germaine na couloir wana hein na place na ko vanda mingi na baka ya pa petit na Germaine na ligab na boutique na e wana ya ligablote ya boutique na wana makambo ezala kana na kati wana Bivarios l'acteur na pesi bambote belé béni Bivarios meilleur vœu na bino meilleur vœu na batinyo so balinganga na balinganga te ya Willy Musheni code mboka le code mondial est toujours là na pesi pe ba meilleur vœu donc boso matike na bino restaurant chez Djonga tobi Djonga de na puis mais c'est quand to fond na orgueil restaurant chez Djonga on est un restaurant bazo livré pe à domicile donc au bengi numéro baké ko livrer au bloc à domicile voilà merci de m'inviter na plateau là. Très bien. Merci beaucoup Manik de John, on va commencer cette Babi Chimène ya maman Christine hein moi na ya maman Christine la pèse. Tobo s'en a pété encore une fois Fondation Sourire d'Espoir. Na passion beauté et puis il y a Fondation Sourire d'Espoir, il y a Madame Ludgar Ngalou. Donc batum sous basala ka ba bien fait pour ba récompenser et puis. Très bien. Il y a des gens qui fassent des bienfaits pour le bien comme député. Ba mandango ka na ko donner. OK. Mais Madame Ludgar Ngalou, différence na ye na bino ezak ye a osala ngona volonté na ba frais propre na motema donc a osala ngote ke o mutu mo te ke mutu mo ko conteneur mo boye ya biloko olie aux États-Unis zo ya on habité pona couvrir na sa magaligablo te na sa magasin te na kosa mindele na ke na pesi na homme de vierre moment 3 saki ba filmer nga yete ye avandaka nzamba tuti motema na ye abi kende na orphelinat tel kende na homme de vieillard tel kende na prison makala kende na bakashoboy na ba propre frère na ye na ba propre compte na ye sans soutien en tout cas bato boso basaki pena ata 5 kaka tu te dis les 5 kaka donc ya motema malamu donc ezape kaka ezaka na ba orphelinat te eza na bato pe ba bengaka maman basi bakangami na ba hôpital akei
Maman, en tout cas, Madame Lutgar Ngalou, félicitations à toi. Fondation Sourire d'Espoir. Sourire d'Espoir. Sourire d'Espoir, vraiment. Donc, cette femme vraiment m'a épaté. En tout cas, continue comme ça. Il y a un moment où tu me dis, mbongo na ye moko atali na bana na ndako na boti na bana bete nzamba pambolinga tika na let na lia pe na batu yango na omona ngo pe na YouTube mutu mbatu mususu ba obwa biloko olia mais mutu mususu azu biloko olia na kyo kabola batu si mutu mususu alali net madame ngal nana Lutgar Ngalou azela raté ote batinda yete asala kango ba filmer te et le côté azana volonté aux yeux avion au yekin au sombi bilo au fouti billet séjour to bana na billet séjour na ye ya ye moko ba famille baza awa au sombi biloko awa oke kotikela bato yo yebite o ba kozongiselo et le côté te ke ezana ONG moko ezana poto ya mindele nde baza pe ko soutenir ye non il azo salango na volonté. En tout cas, félicitations Madame Lutgar Ngalou. Très bien. Voilà. Sabine Bileka na pesi mbote. Voilà Madame Sabine na pesi mbote belé. États-Unis donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va commencer cette émission quand on est bandeliawa sur le plan sociétal par rapport à Makambo. L'autre fois, on a parlé de relation, de sérieuxité. Mais les lopes basi bazo s'épanouir mais ana musalate ana parfois à la place à ça la raté à la place un iPhone 13 un iPhone 13 un iPhone 14 à la Jeep ok de Dubaï bana basi ebele amike bazo kende ko embrasser ma belle avant. OK. Parce que la Bible dit résister au péché, fouiller l'impudicité. Très bien. Moi si oyo azwaka nyonso na nzoto akufa anoki. OK. Conseil gratuit. Kozwanyo son nzoto. Soki ozwanyo son nzoto. Donc pour na ye nzoto na ye ezali objet dans banque na ye. Ah, nzoto le quoi matériel. Nzoto na ye marchandise na ye. OK. Bakufa anoki. So akufi noki ta okufa pauvre malheureux na suka mboka lokwa mwasi bano bamakila. OK. Parce que bato nyonso yozo bima na bango nozo pesa nzoto oyebi ba état d'esprit na bango te. So balaki bato mususu oyebi frère moko bando banzambe fungola miso molimo fungola moko ba fungola miso molimo akokango te 4 minutes kaka akokango te po soki nzambe alobi alakisa mutu nyo nde to fandi boye tamso onga na okantsa na motema na okantsa motema tamso meso ekopanzana. OK. Ozomona bana basi ya lelo na journée moko omona akoti ba flat 5. OK. Azana sac na mune na changer bilamba, maquillage, make-up pe lokola et comme nango et comme ça nango ba to clone. Oye na oyo sali make-up oyo tango ngo musukolo longo sa tango mobali wana ka ozaki na na chambre wana uti kuna na flat na kitambo. Akomone na bandal ma oyebe c'est parce que changer make-up. OK. A changer longi. Make-up nga benga ngo so ngo se cloner. Cha make-up. Ozayo susté ou changer elongi. Au mona na journée ti ici là à quel balale na 100 à quoi ici 500 si qu'on compter na $500 kaka combien de charges you a accumulé. Wow. Moi si azana place à ça la kati mobile ya kantala ba se mikolo bana ba copete ba kana sugar daddy. Et puis na sima nango bana ba pasha sko intérêt na sima na sia ba pasha azana tata na yemo ka pesa kembongo ana jeune na yemo yaya kolinga te moi si azora mbongo pa mutumbali muso apesa yo. Très bien. Et diminuer l'esprit. Normalement rapport sexuel est seulement pour nos bota. Na miso nzambe za rapport na bota. Et tout ce qui donne du plaisir, l'Éternel l'interdit. Tout ce qui donne du plaisir. OK. Oui, rapport sexuel. Tout ce qui donne du plaisir, nous allons interdire. Parce que Adana F, ça, ils sont pour le plaisir. Tout ce qui donne du plaisir, l'Éternel l'interdit. Il faut ça, normalement, moi, si, na animo koko, madame balata 4 fois. 4 fois? Ouais. Ah, au mari de mouké. 4 fois caca. 4 fois caca.
Et puis tant osali yango il faut senga dans auto bana ki Congo il faut senga milinfo auto baka il faut au mona te mundela za raso asali kambake ko sababenga ngoni pas catholique ake ko tubela yo balite ozola na ba mibale belé tozo bana basi yo babala te moi si yo babala ye mobile na ko senga nzoto di premier au 30 fois pesa parce que ba balier ba honorer OK tozo bana ba o babalite oh yaza libre oh babalite so pour ça là Jean-Louis akepa Polo akepa Robert akepa Jean akepa azo changer ba partenaire mais oyo babali ana partenaire moko ko banda olana mobile ne di premier au 30 ana les soumité kutu na bible so pimeli mobile nzoto ya lisumu po ala la nango ala mukana te pona ola nango ala mukana ngote po babali ye nzambe ayebi union wana tu vois c'est ça très bien hein en tout cas batela nzoto au vivre longtemps avant bengama nike koko j'ai vécu je suis en vie yango benganga koko soki nazaki invité olinga benganga pauvre ebembe te nga benga pauvre avant le bakombo nanga Manique de John que son âme repose en paix ozo finga nga koko pour naza en vie je parle alors toi aussi avant ba fingo koko il faut vivre avant de vieillir il faut vivre donc voilà conseil gratuit le femme éviter de coucher avec des partenaires différents c'est pas pour l'argent pour l'argent n'utilise pas ton corps pour avoir de l'argent ce n'est pas bien travail teka nini makala teka nini tu auras chance ya suka moi ces aranzoto c'est quand yo kabi déjà chance nyoso na mokili otika nani basi ya kitoko belé na Congo sur 100% 95% bakoma na légèreté ya nzoto 5% ne mona mais ça s'appelle obsession il y a des obsédés que la journée moko il faut la tala 10 partenaires pour se satisfaire OK et ouais non ça une obsession il est possédé. On a so comme na posa ya nzoto comme na posa il y a des femmes qui ba mibali ba ondeni au moni kaka comprendre e kaka bazaka na mo ba tik na ba so avandi amoni mibali ya komi ko sala ba makamoko donc l'esprit des serpents l'obsession tu vois donc et puis balobaka ka mibali il y a des femmes qui se masturbent aussi si tout le monde on a Agnat à sa vidéo Michel Misapi nanenga faute anya osala ngo eza na internet ngam na saga de yo tout le monde a pas na voilà très bien merci beaucoup Manique de John tant comme et sexy number 10 000 et sexy ndeni po sala ngo auti bena douche ya fandi na miroir zo tia Misapi ti à jouir ya lo boss yeso bitala bana journaliste ali bosso ta sala ngo a posséder il y a possession makasi ana femme de nuit à makasi pour sali kama ni wana il faut zapena mutu pena molimo ebeba na kati noza ya opola faut luka ba scène na nzambe parce que ngani na fandi boye no yo comment somba ba vibro ba vibro et puis ndenge za wana soki ba che soki moninga mo sa cheo vibro e ba baby tout ce qui est électrique les arabiens et tiki yo ba nini ba effet électrique na to ta mobile ya bibi na yo ko ka pio yango moi so ala na basi kitoko ta sa kelengité très bien voilà. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment très très vrai. Et alors on va aller maintenant dans la musique. Manique, récemment toto sa nos émissions, tout le bas qui m'a rambouillé ya seka été na aéroport le ligne kani ndeko na biso 52 balondo a répliquer qui na kobeta nyamakor par rapport ya makambo wana mais tomoni ma ba retour nango et surtout mingi pa nanga et surtout mingi na compte africain na télévision de sorte que ba question na biso on dirait tout charge ka yo nanko olobila mabe afali ke biso toza bato to na roba question to piège na lobela mabe afali est-ce na ba mabe afali ke tenon biso to pusaka yo oloba mabe afali par rapport à nos questions jamais na koloba mabe afali na ba mabe afali te na ba afali na loba yo ndeni na ibité na koloba afali mabe te na loba ki nani best nani comment ni nani nyamakor azui OK parce que tant ozo senga mutu komba yeba ke mutu wana mukolo bokuta na ye aobunda po besenga nda mobali na isa ke tia otanga kombo wana besenga nde balondo sokoni aolinga te yo senge komba yaya soda boma mutu na soni o boma ngato boma yana boma te to
Yo sengi besengande bituma siko bokute obike soki ka besengande abeta ki nyama korte tamba nga baleka repanga sa vidéo amoni nga salinge l'côté amoni nga na lobaki na c'est alors nenga corriger ça lié bien la prochaine fois autant asukomba besengande parce que besengande aleka YouTube te besengande ça ba émission te o koti c'est na délire ndeni o koti c'est na makamba YouTube ne pas besengande ça ki émission te besengande azali agent ya fali ya garde aza garde ya fali aza agent ya protection ya fali yo siko koko finga na YouTube pour ridiculiser et puis le ba tia biso te ba ebiso nde bo pusanga na finga kofi otanga fali poani lo ba vérité neza na finga kiti na lo ba ni vérité na lo ba ni vérité. Mais tout le monde peut vidéo moi ils ont circulé dans les réseaux sociaux. C'est le Azobi dans la carte à boîte de nuit. Imanisme Nzembo a fallu. Maintenant on a des commentaires par rapport à Yabatunde Zolo dans les réseaux sociaux parce que nous avons fait personnellement. Je fais. C'est le Azamatirin. Ils ont dit biologie. Te Azamatirin. Yani matirin. Un maître. À quoi ça va n'inga na ekelo na linga kete ba kabela kembo. Pour ça sonne le comme ça ti. Vous comprenez? A diembela ne fali. A finga fali aloba ngo clair abiko mutana succès bon ce qu'on a lobanité pourquoi aloba ngo mutabe abi bon so na diembelete na diembela na c'est le ane matirin et matirin mutumo azara boye azana basinga babendaka et so babendi ko to akebo so babendi ko c'est le ane matirin amta olanda te. Mais en outre, tu as une bonne relation et puis on a un même projet d'affaires égales. Comment ça faire harmonie à Zobina parfois Nzembo fali Manise. Si on fait ça harmonie à Zobina Nzembo ya fali au kabona pourquoi? Fali à Congolais c'est le à Congolais faire à Congolais. Est-ce que Nzembo rwandais? Mais par rapport à la musique, Nabisunde qui est censé voler la face de Kasi si ba moni ba ti ba filmer ndenge wana ba publier pour ba l'accès que non à journée na bango. Aho toli innocent mbongo awa tu na concert ani ya nini awa imika ba pesi ba mbongo ale na ezi bango ni ba yuma yende yanke po sakana bango mbongo no bomba tolesa bébé na ko pesa est-ce que soki selo ya beta pe na imika wana ba banga ba ya fo mi tuna est-ce que muto so beti concert bat ba yanga moko so na beti bat ba yate mo yenda sila bomba bat ba ya Maman ngo yango tozo ba yango lobe mona makambo leka na bagolwati. Toko ma place wana. Mais les lomaniqués sans se voiler la face, s'il faut dire la vérité parce que nous avons vu il s'est envolé l'artiste s'est fait rego là pour Paris pour na la finissage il y a deuxième volume il y a l'album Dynastie. Il y a liboso réussir. Il y a liboso a fallu continuer nanu. Oh ya liboso. Mais ce qu'on pona batu bazo en vouloir yo que zonet zoloba mabe ya faire to mabe ya musique ya faire. C'est comme mécan. Zoloba mabe na ndenge nini. Il fallait à continuer à liboso parce que clip asala ke za kitoko, nzembo za kitoko. Pourquoi continuer promotion na ngote? Tu as éteint ça comme tu en éteint le feu. OK. Hein? Donc ce qu'on a pour encourager mutu et azaki na eloko na bien à continuer promotion na ngo ayaya. Royaume kunga wana penana clip kitoko ne ngone ekufi na ngo kabo. Kabo et que dans les oubliettes. C'est méchant. Pourquoi babilo ko ndenge wana pena o ebetami na culture o ebetami yango conseiller les arananyo. Yango scopé la question na ngina tout. Conseiller les anani. Sur quel plan yo monifère à réussir un album moi. Check, c'est Dicap la merveille et puis dehors. Bon amour à tout soutenir Fondation Avien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Azo assuré l'obsèque, azo assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause, azo assuré même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali. Mutuelle de santé, ezali, assurance auto, ezali, namisusu oyo koluka, nyonso ezali, nalisalisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous omona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure.
Et ma mère a eu la fondation de Salis. Et na bateau bazo lo bateau Congo faut za la bien, les na bateau bazo sans la paix que Congo za la bien. Pourquoi la vie nationale ma mère? La Sierra qui assure la diaspora africaine. Le DICAP la merveille pour soutenir fondation de Salis ya vie na biso et ma mère. Automobile, le permis français, permis étranger nous ya nango ozoa papier assurance. Fondation de Salis. Bona bana ya Congo, Fondation de Salis, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao. Album Ezaki réussi. Et au ça là que non, il a rencontré des problèmes. Okay. On l'a arrêté. Quand il était sorti, il fallait qu'il continue. Il fallait continuer place à Soukaki. Le quoi là ça va incapable ceux qui leader na bango bakangié abako ko sa promotion OK musala batne il fallait ba ça le finga rabatu bolanda ngala ba moto na kisa so na komela ba masanga na komela na ba kuti na bolanda ngala ba moto mena sanga bo pesa leader conseil que non il fallait to souk to banda place to soukaki ceux qui leader a su ba problème biso zara awat fallait pas payer makat fallait belay awat to continuer ko sa promotion. On comprend mais l'idée n'a pas la promotion payer moko. On comprend il y a on a TikTok, il y a on a partout. Eh bon niveau eko. Vous conseil ni n'obli opé ça faire. Bon tu opé ça conseil à ma beyaya. Au moins ni te mona royaume kunga. Souka na champ. Ça c'est vrai. Pour ni on continue à monter. Pour ni on continue à monter. Pour c'est quoi nzembo ça qui na des volumes des score volume 1 nzembo to elika royaume kunga nzembo suzani. Bon carte rouge. Yaya. Ferré, naninga mabete, continue volume 1 s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que ton moni Bandela koyoka album na yo volume 1. Yoka banzembo kitoko sala ki na robuna. Ni tala clip a Royaume Kunga. Ba feti yango yo. Boaka banzembo nano bimaite. Continue na 2023 siko binisa volume. Munani yango conseil aka ozwanga conseiller na yo to kende bien. Na yango conseil aka oko yaya. Otalaka nini otalaka grandeur ya Royaume Congo clip wana ningo salelango a clip wana pour ngo kundango suis trophée te et olingi no musique na hotel c'est que olingano pe banze monote olingano banze monote oh nzema kitoko ningo no tsengo na oublier to boke ngona full okangi ya ona linga fali bako pakata ya bango nyonso ba panzana ya otyenze mwana na fulu oboki yango c'est que lingano manganze monopete bon bosa minonde bolingi bino bwana boza spécialiste na ofinga bato atane na lo babie bolanda ngaka bolo balanda inga mais ko yango pe na ngana maman onde ko mokende maman onde ko mokende lobi tozaki na yo hier dimanche place morto vandaki to moni batu baye yo bango ba goloa ba yo menacenga ba yo menacer manique de na matala moto ba su ba moto ba komolanda nga au lieu votre conseiller leader a continué. Frère, s'il te plaît, yaya, nanenga mabete. Allez, viens chinois. Na pesi open un message na otine de l'émission, yebisa leader a continué volume 1. Nzembo wana Royaume Kunga a sala effort ezwa trophée parce que c'est un exact nzembo ya kitoko, clip ya qualité, donc ba effet ya. C'est vraiment un monsieur PC trophée en Afrique du Sud kuna. Trophée. Meilleure mélodie. Tu veux ça bon quoi? Maniketolo parce que lelo aux en danger parce que moi-même j'étais hier au nom des Gaulois. Quelques personnes bangaba menacé oh tchaki na pe na danger ba menacer déjà ba menacer ngai tant déjà bokomi na ni bobani ko na moto so moto na ngeza rapide hein ou bien na bana kima ni wana na koi na moto hein ka poto pesa conseil pour ya na ba biso ba warrior to ande mo na binote warrior akomo na mutabet neka si babunda na musala to bunda na musala conseil au topé saka en bien ou en mal to le belara faire et le bobo sanaka obi combien de missions ba luka ba lobela ba mutu moko ba inanga de John merci ya Jacques Asila quand même mikolo ba lobeli epona yo en bien ou en mal artiste alinga ba lobela yango papa Chira mutamayele finganga kutu o lobela ka jibe les certains comme on a alikolo en bien ou en mal bon le belanga
C'est ça la musique. Hein? Bariana bango ba finga bango. Hein? Ba Nicki Minaj ba finga bango. Et bon boni binité. Faire pardon. Zong sa nzembo wana ko. Bo sela nzembo promotion ko nzembo ya bien. So boyo kina mino te botika la mino. O mona ka volume de sima na ngopete. Po ce qui est éducation moi liboso réussir te. So je entends réussir une éducation te pas ngana réussir na prince te. Très difficile. Conseil gratuit, merci. Très bien. Voilà, on avance dans cette émission. Maniké Tolobela au réseau les réseaux sociaux parce que tout le monde a dit déjà qui s'injure à Moko à démentir yango qui a poisonné à tout ça la régime. Mais ça fait très mal mutu ça bela qui parce que moi le big à mata qui 148 kilos. Docteur a obligé à diminuer mais bah tout par contre le bas qui va tirer poison amitié à Abeli ce qui voit t'as à tika qui des histoires comme ça Maniké mekano le bilan manqué. Ngana ba ide na njora akonda. Yo po yebisa ki akonda. Ça déjà yebisa ki déjà ngaku munene ya ngamuti. Nenga kuma munene bato ba mona njora na TV aoningana. Banda mona te iso munene pemeni munenga kuma ina pema. Akoma ki kutu bande ko linga so voiture te akomota mwana makolo mais c'est trop lourd. Munene benda et comme déjà soit akoma ki na 146 kg, na 160 kg ngaku obèse. C'est une maladie. Ça 50 coups pas déclarer des obèses. Si quoi bino bolinga bolinga kufa. Oh. Si quoi njora sa régime, asa problème no ezanini. Yom to piake blokolia. Oh. Bino bolinga ke na munene wana tia kufa. Oh. Oh. Putika rapé ba fanda rapé ba pema rapé ko. Déjà dans votre année bato ba kanisa soki parce que ah ne na poison te. Ba comme ti ko boa ke na pegitita o pegitita chela bato ba poison. Abenga nga mona lelinga bitika ba biloko wana butika ba biloko apa. Ngaleza bo so chenga poison ebongo na vitamine. So na mele comme vitamine ko ba. Ça c'est vrai. Amen. Tout le monde peut toyoki dans les réseaux sociaux, ils ont rumeur, tu sais ceux qui demandaient bah démentir en vrai que Koffi Olomide était arrêté aux États-Unis juste après le concert des Guinéens. Bakangi na bango ete. Koffi Olomide okangi Koffi Olomide a maîtresse. Bazala ku yena babe bakanga bango te babe kena kumba. Et puis ambassadeur azabazana nani? Oyoki déjà. Bazana babia bakanga bango te babia kenda kumba. Ya solo mambolo. La place à Koffi. Ah Maniké lo baba vérité belle hein. Et puis marabout après kuna va te bazi. Chata soto linga so lo bate poto na pso na poso lo bate. Ba kantate ke to banga na ngati zaka ke no ya na ngo inutile. Na baso eloko nyonso eleka na quartier la te pona babia nga yebiango. OK. So ko faire ça secret na babia na yebiango. Abanga te na yebi tout. Abombela nga eloko te. Ayebi sanga nyonso parce que na zaka camarade na ye. Babia tamba ke na maji babia tikala na poto bakanga kaiti. Ezaki kumba na ye te zala kumba na ye te. Mais si ko bakangi ko faire mbisa lo kutane en France. En France hein. Très bien. Tolobela paix sujet au Manick de John qui à la base est ça moi fléau tout le monde yango exister pour existera toujours. Na ba orchestre, ba musicien au bazara ba tête au to benga ba leader ba orchestre. Bango soki bazo générer bambongo, bazo générer succès, ezaka difficile na ba poulain o ya bango bakoma pe na bambongo kasi yango lelo ba leader o baza pe lelo bana o ya lelo ba leader a lelo pe ba okena même parce que e bandi bana na ba franco OK bana na ba tabulé ce qui tabula za mte amana maman bila bela sala musique ti lelo te menga za bien riche ça banda ko belé OK yango moni tango zo tikela bana tango to tango o samusana baninga bana na bana ndako ba OK classe mais au faire bénéficier bana na okoleka bato yo sana bango au mona bana na tango bakoma na héritage na maboko basana ngo ndele soka bongi abongana entourage na ça c'est vrai abongana entourage na mais congolais so abongi na bana na ye abongi na bana na ye OK bana ba sala eloko te ngo mona ba héritier ebele ba sana mbongo eloko te parce que bato ba sala musala ba ke ko nyonga balinko. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une.
Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Rochero. Abeti Masikini soka zaka libre parce que yemo zaka en tête. Ya orchestre na ye. Ozomona. Babong saka entourage na bangote. Donc alors, et le Congo etikala on dirait possession. Etikala on dirait venin. Bon, on va génération à l'élo. Tata ba génération à l'élo ba mêmement. Ba mêmement. À faire bénéficier famille na ko le kabato ba sa musala pour famille na évoluer. Alors que ce n'est pas bien. Mais quand même le peut tout le monde. Ba retomber kenda na bana, ba retomber kenda bana yo zole sa mbongo bazolia batu musumu ba osalango. Si. Batu musumu ba osalango. Et il y a des secrets où tu vas bomba kao boye. Ceux qui ont côté pénal na bakati ya ba famille. Et ça na ba entreprise, et ça na ba nini. Au moins que non moi na PDG bien ta na moi ni mo pe. Moi genre. Pour bat ba onyonga. Yo ça ba tu musala te, o ça ba tu musala. Sans les fouti. Sans les fouti. Congolais soka bongi a bonga ye moko a bonga na bato ba osala na ite omona ka bato ba osala ni ba malere balinga ka so bongi bino boya kaka kolela alors ezelo kwa mabe il faut to changer loko wana surtout ba congolais faut to changer ngo mundele soka tonginda kwa 3 étages c'est que moi mosana ya za ndako ya semoko boyebi ko fungola jeter boyebi ko partager te. Au moins, attends, monsieur, ça n'a pas ni nanda moi, bah il y a ordre moi, tout ça n'a il y a ordonnance à moi na, motiki moi na kufa. Tant monsieur pour na $50, mais ozo bimisa lias ya bambongo ozo lakisa. Les hommes terme bé, congolais faut changer la place wana. Faut beau changer. Faut en tout cas il faut pas congolais changer mutu na makambo wana. Mental. Mais la génération Lelo, tout le monde a quand même, s'il faut dire la vérité, il faut crier en notre voix que Fali Poupa, il faut le dire. Quand même, Aza Mouto Pep, Fungoli mon horizon à ba musicien, Lelo ba musicien et ba na ba visa, Msusupe ba vivre bien, ba na mi tout cas, voire même sous tout le monde a payé ba standing, payé ba vie na ba ngozo changer. Contrairement à ba orchestre Msusu, parce que si. Fali avant na ratrona mindele. Ok. Nakolo appelle bon nakolo se voiler face na baka que te fallait à ça la kabulamba mission na baza bien ya eloko tkonga mo yo lobi mutuka na linga ngote mutuka ya via mutute si mutuka ya via mutute via mutiza mabele mutuka ya via mutute so lingi mutu banana osombele terrain pona terrain wana obeta tanda ka manzanza a opoela mbulati mutuka et ça l'accident etikali pe manzanza histoire ici la raté alors elo babetela nga tola ngona sombela babya mutuka osombela mutuka osombela mabele te obligé à soma mutuka to sombela mutuka osombela mutuka on dit qu'on vient pas esa mutuka ni sani sombela mutu mabele obinekte kendo luka terrain to luka moitié ba comment teka baba comment partager ba mapangu lokola carton Thomson 3 tranches ata moi 25 000 bazu ba place ya mutuka na lobi mukolo lingala la che ba bilamba na kati ya mutuka comment ta mwana tika mama mutuka ya via mutute. Très bien. Manike phénomène mo uti ko leka. D'ailleurs eza ba côté na bino na bandalwana tomoni
général tango fort apandi mutuka c'est vrai que tension etinda ki apanda mutuka to ebité to monika abimi atombo apandi mutuka général tango fort tamzo bokanza général tango a président de tango fort ya fali na yoka kiango abimi na ba discussion ka ndenge zaka yo leki ya abimi azwi libanga apandi président bon ba comportement ndenge on les a bien été surtout pour un leader à opinion un musicien. Non, bah toi, mon acquis en pendant ma bé, mais il a été protégé parce que Zaki n'a bandal. Ceux qui n'ont pas commis, soit ça est bon, bah bêter ma casse. À salaire au point je ne sais pas. Parce qu'il est entouré de Fali, parce qu'il y a au moins ici quand on a sali ango, bah fingi ne Fali. Bah misa Fali, t'es on va cancer nini. Fali ango le bah comme il finga Fali que tango fort. Or que et loko ya liboso mutu fa senga na vie na eza maîtrise de soi. Très bien, très important. Bozo we la kaka nzela o inga na kotsaki mutu avant to mona ngo pena ba créer embouteillage amunene ka ba on discuter. Na okele o amso fa na epito le kate ba to fanda kasi. Aya ya. Ye akiti azui apandi mutu ka muninga. Na ite so de ayoka kiango et ça le pena bien te na image orchestre ça le bien te. Ça c'est vrai. Na biso nyoso to finga mi bat na bangot. Ta epe mususu oyo ozomona. To fungola ba porte mususu te. Tuka de atango fo sala ke loko moya mabe penza. Ko panza vie nini paraprise ya muninga ningo wana eza bien te. Il faut que ça la maîtrise de soi. Ata ba muto acha sala ki bonga ba ke non. Eza général tango fort ya musicien. On se comprend. Ayebi ke muto aza musicien na provoquer yo peut tango yebi ke non na musicien na na mpepe ba yebi ke nga musicien fallait osani ozana maîtrise de soi yo opesi na yo ye raison yo zino tort otiki ye aleka na ye na comprendre na phénomène wana te tika ya leka na ye ata fingi yo beta kara parce que comme ça ça au fin sa leader na yo voilà très bien toi comme on a vu son asuka to citer la question o yoma niki en tout cas ba lobi sourire d'espoir ya maman Litgangalou en tout cas bonne continuité somba ticket na o ya tombola kene na restaurant na Paris et pas à Djonga na Kirstoy Olia oza na posa o ya na restaurant te obengi ba livrer le bloc à domicile. Très bien. Voilà en tout cas pesa vie na o chance aux bourse d'études. Pesa vie na o chance na bourse d'études. So comme on dit au numéro na ngoyo ki ngo bien te au bengi numéro ezaka na C. En tout cas pesa vie na o chance ticket zaka $100. Très bien. Toi ce que c'est la question maniki carrière ya Inos Bilelo. Au mon on ndeni. So na lobia ba na finga ki abeti concert bat bahati. Impolitesse. Inos Bima peka. Kini ya bana ya kini bakosa gate kini ya fali poup kini ya bana ya kini ya tellement adolescent Kishasa eza ya biso tobotama awa toyebi balula ndenge lekaka abomi carrière na avant poni abomi ondeni ya abimisana eloko mosusu esa succès. En tout cas, bah encouragement na wata le 25 ya kala. Si les 25 félicitations cas, déjà na esprit wana ya ko meka ya ko meka. Ya ko oser kaka goga, on est là. Bah, bon courage na yo. Un homme c'est comme ça, il faut oser. Au moins tes princes banda ba sisi concours azo oser azo beta. Azo beta ba ke ba beta na ba ville wana beta uta beta. Samedi passé na météo kuna samedi a robeta na matonge donc azo beta kaka zo mona donc en tout cas bon encouragement na yo prince babia et puis karaté single les aussi là donc dans décembre déjà ma belle fleur bon j'ai déjà single na bino et ça 3 chansons donc vous serez pas déçus en tout cas koyam musique na impolitesse te koya na concurrence te biso to ba souste biso to komba to ba stade biso to komba to ba stade donc habite Morena la reine de Gozi ya nanga to mituni mais mon frère mais on veut à toi JR kasongo mwema na Louvière na pesi no ba maman Louvière papa Louvière nyonso na pesi bino ba mbote ebele
Voilà, merci beaucoup Maniké. Merci Shadrach. Donc combien d'habitudes en souka? Okay, merci. en tout cas, sourire d'espoir. Sourire d'espoir. Maman Lutgar Ngalo, en tout cas. Exemple et ça va bien, merci. Très bien. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On va chiter tout en disant merci. Namandeko tout au Bandi Bisso, du début à la fin surtout. Et puis Namandeko va partager l'émission. Merci Nabino. Merci aussi à Fondation Sourire d'Espoir de Madame Lutgar Ngalou. Kakande Manike Otikoluba. Awa bateau bako sala œuvre à charité sans avoir quelque chose en retour. Bango retourne à bango utarepa nzambe. En tout cas nzambe continue ko pambola yo, a continuer ko tondisa libenga na fondation ya Sourire d'Espoir oyo kambama babongo na mama Lutgar Ngalou oyo avandaka la kati ya Angleterre na pesio bambote belé bipa nyok sozali continuer toujours ko ça ba œuvre à charité na mutema malamu oyo nzambe atia kati na yo. Merci na badeko tout o balanda biso. Un grand merci à Dani Chandou le chinois congolais. Merci à Norfelina N-Noir de style, Maman Emilie Nzemba tous pepele Ambetolo, Karine Manessa British, Mère Abato Mignon, Marcelo Dufnoir, grand frère propre à Arla, la mère des jumeaux, na Katia Irlande, wana couple oe solo, la couple oe Pesa Makambo, couple oe Zelengi, couple oe Zaguna Rotala, couple oe exemple, couple oe Botaba Mapasa, couple oe Basara Maman Minene, couple Kitoko, couple bien. Marcelo Dufnoir et Arla, la mère des jumeaux, na Pesibino, Bambote Ebele, et puis Bandekotou, Balana Bisso, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, Patience Moukende, Longue Jambe Femme en tatou, et puis Bandekotou, oh Baninga Moussala, tout ça là-bas, on a 4 Afrique et la télévision, pour continuer à s'abonner, au max et aux appena et c'est un mingi pour Nabiso. C'est ainsi qu'on va finir cette émission. Je dis un grand merci à Richard Tessa, héros dans l'ombre et les papas de bientôt, na Pesio Bambote Belé. À la prochaine. Nous vous disons bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.